maman maman n'a pas n'allé parce que par rapport à ce que tout le monde a dit accusation parce qu'il faut accuser pasteur ouais ça là qui est en fait pasteur mon quoi c'était ça et il est moi si n'a pas n'allé quand on fait une intervention qui est bandé ko bazali zinga la kati ya lopa ote ba témoignage ya bandé ko tozali parce que tozali na matoye na afeni o tozali awa donc quand on va précision ya deux oyo matanga donc on continue kozala na tika télévision pour la violence sociale mais moi ça fait la référence mon veut que le pasteur Jésus mon veut c'est ba le parti la bossa de dans les années ça on va plus sexuel ya komona maman wa tika na ye na bana na ye ba le ko donc on continue kozala témoignage ya ba la partie moi je pense Obama makasi kombo nani toya wa kwesa chuko sawa kuzala mateba kasi makamanga salama sawa ngala to ba to bomma famille zawa sika yemo mabale la sika ndako ya pasteur okoyesa biso qu'est-ce qui s'est passé comment yebani kandile meki ya pasteur ma chika yaki ayela bambili azoloba na mwasi soki mwasi abandi kofinga mwasi na ndako mwasi avanda azoyokanekaka ye azoloba na mwasi bosela nakosala nini makambo minene bokomona awa apres na nsima toyoka o makambo ona oyo bangi pasteur asali nini oyo abomi bato na ndako kuna toya boye ezali deja tuta mama mimi na hôpital na bana kankokolo mama baye kokota sa edop mama akolisa edop basalaki tu lokwa michope ebimaki libanda basali kozongisa yango basali tu na kakokolo babimisi mama na ba 16h ya dimanche wana apres tozeli mwana mosusu babetaki kotiaki mbeli na nsima mokongo tozeli ye pa kotisa edop tozeli eti ye pa bimi tozomona ombe nde babimi mwana mpe apesi biso bonjour akoti yesu libanda akoti bakoti mpe na sala ya alali mpe tokotisi susuko mama ilekwa mama grande sœur mama yesusu mama Hermine bakoti susu ye moto ya misato wada moko dati akufaki kasi place esika papaselaki action na ye wana comment esalaki apoignarde ti na bana toyebi te mpo na maloba ya moko oyo aza bien tosoloni elobi alobi ayaka soki aye ayaka kotia makele na ndako mpo bana kofinga bango bana koloba na bango bino bozala kosala bino eloko moko ekotikala lisolo ekotinga lisolo yango mpe akokisi problème ezalaki te likambo ezalaki toyebi te problème yango ezalaka soki mama soki mama akufaki te moto akoloba yango eza mama tozelaki mpe oyo akufi na butu ya lelo ta moto akoka koloba mpo ye mpe azalaki bien tozelaki eloba meye mpe tozwi ntango atonsolati akufi nde tozelaki na oyo to toza na ye kuna to moye mpe batuna esilo mpona ebele te mpe tomoso akokomprendre ke banini esipasi na ye sikoyo moto akobeta so lisolo malamu soki abomi nde tokoyeba ebandaki ndeni mpo bato bazalaki kuna azalaki bango tous ton mama loba te ke nazoka bamenance pa mobali to bana baluka batonte balobi eloko te mama atika koloba te oza makambo bana bongo toyebi te kale basonaka ezaka na bana moto bazalaki na ndako nde bakoyeba te kaka bana ngo mpe abomi mpe kaka bango wana sikoyo bana na babete soloko malamu est-ce que bana oyo bakufi baza combien oyo bakufi baza mibale na mama lokola misato po mama moko atikali kuna nde mpe tozozela soki makolobani mponi se na moi c'est passé un jour samedi na butu ba 23h na ba 23h na ba minuit moko mwana moko akufi dimanche na 20h mama akufi lundi na 22h toloba lelo na ba 2h mwana moko akufi totikali na moko na hôpital l'état sali mpona mambo po eza très important bazobake tokomi na état droit. Mais maman, quand tu me réponds l'État a une tranchée déjà pour 20 ans de prison, la pasteur Mwanga, il fallait l'État zélana, nous, bateau bazaki, nous, tout le monde, même pour 20 ans, nous avons pour moi comme ça, bâtissami, à couper. Toujours avec l'État, tant qu'on m'a ramené ça, ma biso, tout ça, on a toujours bunda, on a eu à couper biso na 2 heures.
tozobundana ke batransfere biso na mama yemo po tozalaki na kaka toluka siko ambulance po tokende mama yemo na ba 18h wana ya kota makambo ezoleka koto toyoki kaka oyo te bakati soki 20 ans sikoyo oyo akufi sikoyo na 2h wana bakobakisela ye paster yango combien oyo atikali kuna mpe toyebi te kozala nini faya bazela nyonso soki bakosila nyonso sikoyo bayeba nini bakokatela ye po 20 ans 20 ans na 20 ans na 3 personnes bangambe ndenge wana 20 ans eza moki. Merci maman. Oui maman, okoye biso déjà pe témoin ya bamakambo eleki awa. Ngana sa témoin te ngana fotela mine na mpango. Na événement oyo eleki tomona wana bafilme eza bamise ancienne. Nde tokomomona yango live boye elekela biso mingi. Mpona ngana déclaré boye na l'état oyo ya biso il fallait pas bakata nanu parce que bamosusu baza na l'hôpital na bayoki bien te si toyei kokufela mosusu boye toyebi te siko letango akosala nini akobakisele bambula to akoya koloba liso nini na femme il fallait toza na état de droit mais toza na état de droit banzaki soki ezali sera mobutu événement ndenge esali boye bakoka mpe na koboma ye en live mais gouvernement na biso na l'état oyo biso tozwi na nguna toyebi te ndenge batie na prison efuti famille nini efuti famille eloko te nde mpasi oyo tovanaka yango. Merci maman. Vraiment koyebela les fonds un problème ils un peu difficile parce que c'est un problème familial qui se passe dans leur foyer. Mais il que koyo kande makamndenge leka kandenge banda koleka. Donc le pasteur en avait déjà assez. Ya kota lazara musala nzambe musana ekote ya o ezali mabe pozonga na malamu. Mais komona ndenge lolenge mwasi na banda kotambola ezalaki bien te. Ozomona ndenge toka kutu ba soupçon il paraîtrait que pasteur asala mukade soki 2 fois na hôpital. Abeta ye mabe na sangana awa na kazop alamuka kuna na kazop. Bona nyonso na bokobeta ye poani. Wana zali papa na bino, bana mama na bino, azwi bino na bomwana boko na bino, bandako banini ba bien bakamno surtout. Bosoko soki mama ayaki na bana na ye, sikoyo bana bakomi ko deka, mama komi ko dekone bana ba couvrir. Papa quand même mazomo na zo produit quand même ba conseil banini banini. Mais tellement que ba ke motema moteza na libende te omoni ta mota décide ka sa mabe e banaka te. Seul nzambe ka ye moka mutayebi. Papa mais tokoki passer bango sabi bande ko beta ye bande ko sala mabe mingi omonaki la seule moyen à venger ezaki ko bomata ko basaki ko mabango nyonso ko boma 3 personnes mama obi tant kande yaka etinda mutu na ba moyen nyonso to omoni ya soda kutu ndazana kutu sa kutu mwasi ne kutu oboba yoki mwasi soda ta mala manduki tobi masole bela ba soda na ndako penda soda penda ke mwasi ne penda beke mwasi penda zaka pa mabe soda bazipe munduki penda ba ye mo peso motema makasi te azupi munduki so motema makasi akoiko komiboma ye moko so motema makasi te akoiko linga ba ya zwa ba kena ipe akolobela ngo to moni ba maître ne za ba maître moko circonstanciel ozomona au sein de na ba circonstance moko boye o lobo ti motema e baby yo ozo comprendre baby yo tala pa que non batu salisaka batu yo lesaka batu salaka bu o sala bango ba c'est bon banini bango soko baranda ko ba mauvais service et suka sukonde mais babi pasteur na moi si ne vraiment o bazaki nenda moko ba ko kabwana ndahi ko linga soko na mama ya bano ya bomi mana dine mais quand on peut expliquer bon là moi je connais pas bien le problème mais le pasteur avec comme sa femme c'est un pasteur qui priait chez Coutinho tu vois il s'est avéré que ndenge toyoki que pasteur Coutinho a boya qui a bala moi parce que soit disant que moi so azaki soki domestique na église obika ndenge zalaka kate ba pasteur bazali bo yo so serva ba pasteur na ndenge bien pasteur ba bien te ole musu moi yo na ko ile musu ko joa ile musu na ndako pe pana azala pana de azada mutu mabana kata mate ya makamno surtout dossier ka ozala une bonne femme nzokande azaki na ye mais koi ala tene pour sa meme
sikoyo nakoya na ndako olami vandisa mpe kimia na ndako ayebi ke nao eza ndako ya libala batambolaka na bosolo na verité na bolingo nyonso tu mpa na nini obali kame mosaleli ya nzambe mponinga mpe bonoraka mpe nzambe na ndako na bino. Mais s'il y a maintenant des histoires maintenant bizarroïdes mais qui se passe dans la maison omoni ke kopesa mpe ndako mpe bien te komema bamalchance na ndako banini ozomona bien te yango ozomona jour wana mpenza bon soi-disant ndenge tookaki. Et la femme avait découché pendant 2 jours. En rentrant à la maison maintenant, le mec a essayé de dédouaner. Maman, où es-tu été pendant tous ces 2 jours? Eh, il est ma bé. Allez, le gars va guérir, va misser le biloko, banini, il est fait monter ma paix et souki paix. Il est fait monter ma paix et souki. Azaki pe na mbelina ndoko mela so miliki na ye, ba nesklene ba na monika ke no o penda bo ma bé karadon to sila na kaka. Ozomona yango ozomona tango muta décidaka ezala seul nzambe muta yebaka. Tolini ni message na suka tolini kokola penza. Maman, tu vois, batuku de lupango kudu na lupango comme tel bazakate à part ba maman batekaka na lupango ezali ba lupango ba masa na stokola na e ba no so ba na poto atikala ka ye moko ye pa ne mobile abimaka na e ba kolondo mo ba ne ba banda ka munene ba muninga vana ne na baba locataire ba locataire ba kolo lupango ba no so ba kenda ko batikaka ka amara na ngai moko ye mutapanda ka na mwana ba ye pesa bia okenda e poto bongo tabaye ko kota na ndako munene ko ata suma kamele kana kata ndako yoza kuno yo kota makamafo ya batundene bon lem so pe ko yo lem so pe o peki so peki sa pe o lemba ozo comprendre bon lem so bindenge le kaka na pe camarade na pasa la kipete c'était vers 22h non lem so mutazali était le marché c'était déjà fermé à part bataba dépôt moko sika tomoni l'état kati déjà papa 20 ans mais toujours continuer ba mort ezolanda na sima est-ce que ezaki ba kati en avanté? Bon, colober la justice comme tel, c'est un peu difficile pour un loba. Au monde, parce que les accidents un peu circonstanciels, vous comprenez, il y a des défense, même inspecteur en terrain. Tant que mobile conseil européen ça ba mi balo peut-être azana moi si nanda ko ça ne va pas mazo fa ne kaka. Bon, on a le bosson na basina. Tu vois les femmes les femmes sont trop bizarres. Si nzamba sala mokili moi ça utena opanza mobile. Si nzamba miseke na mokili c'est écrit basola ge na nzambe mutu ayebite. Mais botokolo ba nzamba nzamba bolingo jamais pas tinda pe moi sipe na mokili kwa sala pe mobile pe mabete. Nzamba tinda ki moi na mokili yo po na moi ça salisa nde mobile. Mais c'est que yo moi so yo kande ko nyoko la kande mobile. Tu comprends? Bon, ils ont comme sous mobile mono que nous en a mabé. Bala mekolo bana mama. O mokili ngo to ngo mabé na mabé bo. To kinda kanda ko nzambe to kenda na nzambe. Merci. Maman. Siko o ikomele siko. Au final des jours qu'il y a mais le pasteur en question a retikane na prison. Vous comprenez? A retikane na prison ti ndengeni. Pe lelo lobia pe même attendre bakate les 20 ko kidnapper ko bimana e. Mais vous OK déjà. Vous comprenez? Yango na koloba penda bo. Na mibali pe soki likambo ezali te ke ya kotomboka mbala moko o se faire justice te mais mama kama na boko l'état ye moko ayebandeni ya kokata parce que l'état ayaka na ye na nsima ya mabese esalami ntango mabene esalami l'état soki otala siko nana yango asalaki mabende l'état okanga okompa lokola ye temaki ekande elekaki ayaki na maîtrise te mwa osala so treme ezalaki te asaleli kaka oyo motema netindaki asala mais na osenga na l'état na biso bon ye aza l'état bon ye moko bindeni ya kokata azala na parti pris te atala mpe bafait circonstanciel ndenge mpe elekelaki mpona yeba mpe kokatela bango likambo wana mais ya biso tutu wana mawa parce que tuer quelqu'un ce n'est pas bon vous comprenez même devant Dieu et devant l'état eza bien. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonston, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonston et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes,
mokili mobimba yeba bamama ya londres bakonfirma Eden Store c'est le berceau des produits cosmétiques ya solo produits originaux et yes ezali mpe berceau ya produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret ya solo oya poso ya mama mwasi kitoko, poso ya mwasi penza bazali kolula, poso ya mwasi mobala kotala ye alemba te, poso soko tamboli masanga nsima. Eh oui, yango nde baproduit ezotekama na kati ya Eden Store. Na baproduit alimentaire oya Eden Store yango nde secret ya cuisine ya mama congolaise. Eh oui, nyonso kosepelisa mobali na yo ezali pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza oyo ekobonga mpona cuisine na yo ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atalaka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes, olingi mobali na asisa biloko nyonso otielaka ye na mesa. Secret ezali kaka moko Eden Store.